Par la grâce de Dieu. Mère, et c'est dans l'émission Loubou. Mais tu mets un peu le bilan artistique, nous quelqu'un puis tu côté l'émission il y a Loubou. Mais par rapport à vie artistique on est maison Kendeli. Au moins on est Kendeli. Bon, tout revenait baby. Baby. Tout revenait baby. Pas de bakoti lokoso, bakoti kindumba, bakoti bakisi, bakoti mambebele do baby. Baby. So qu'est-ce qui a fait que maman est bébé? Bon, tango piraterie koya, tango baboyi ba CD, ba CD, ba DVD, ba koma kobuka ngo, muto komi yemo producteur. Biso moto komi ba producteur ba bilo na biso. Ebe batende. Donc na sala nyonso na oko sala pona zo mbongo na tourner. Na kotsa na site na ngai. Ozomona, omona be différence. Papa on ndenge ezalaki ke producteur aye penda boye afuti bino ba cacher bo tourner ozomona ke osa buzo ba mingi te osimbela on pe kisi te hein osa pe n'importe quoi te mais au fond d'annonce la producteur net na vacances boye aye to tourner mais le quoi bon ba ya souté biso moto comment ba producteur osani osa n'importe quoi yango baby YouTube la minute oyo te ba ki makambo ndo le kara entre baleki na bino que banzaka baleki ni ba ina sima ba onde bandaki oya o ba yoka kia saki ba zongi saki ba kineki bu mais cette fois-ci bino moko pe mikolo beaucoup moko te makambo nesi makamne makamne nesi makamne so leka entre ba sœur na yo pechanga na sila lokuta mabete makambo on na ndenge so bana ndenge so kina yebi ata mutuna makona oh so mo na kombo na Yesu na ebite ba wela nini na ebite qu'est-ce qui se passe conseil ni no pia ba na ebi lote mo si peut-être tenter en selon moko na bango par rapport à te lote na si peut-être okuta na mutu te na si peut-être en selon na mutu te kutu na za surpris ya oyoka ngo pa na yo mo les grands journalistes na ebi lote là je nous informe lelo zali anniversaire ya moi moko ya kitoko moko bien alata kitoko Maradona nzambe ya ballon te me elamba na kombo ya Hélène Kamwanga joyeux anniversaire na yo babi lelo le 23 tokolia mwana ya bébé bakotumba ye ule mwana te me mwana ya bébé bakotumba ye wapi na bandali na base donc tokozala wana lelo le 23 maman toki na msusu ko koshike tokoti na otu yelaki apparemment bena bolingana ate na théâtre oui bongo na mingi na batournage kaka bon wana tsiko to mona batournage ngolo bike tolingana te oyaka beaucoup plus otuli mutu likambo akingani boye nayebi te noki okapana yo mais ezaki omoni Viviane ndenge aza boye aza na baartiste oyo afréquentaka intel mpe ndenge aza kuna aza na baartiste oyo ye afréquentaka elingo bateke lokwa tosala théâtre toza biso nyonso futa oyebana kaka biso nyonso futa okutanaka kaka non eza bongo te donc tolinganaka te wana dage wana bolongolaka yango tozalaka na biso bien eza ke sokutani na tournage Viviane ele mosala na bandal intel ele mosu aza na mosu na bambinza baipene bawapi so babiso tokutani na tournage wana topesani mbote tosololi occasion eseke tokutana yango wana est-ce que eza mpe ya solo groupe Simba pardon groupe sans souci d'Afrique parmi bato oyo basali shit ya groupe wana mama vient pas na kati bon nga pina na kati po nga na nga soda ya groupe sans souci d'Afrique basoda bon so basoda nyonso bakei na sasite ya olongwa boyokanaki pene ke bo donc oye intoxica le gène bato oyo bandako osepela no to baya na groupe sans souci mpo na yo ke bolongwa wana n'importe quoi neti nga Viviane so na esika wana moto ya intoxiqué nga na longwa so na longo eseke na nga faux artiste eseke na imaka na osala te nga Viviane na longwa nga moko na silika nga na mema mutu te na groupe na nga nouvelle alliance otala eza babilongo ya sika mpe na doaka mpe ratera mutu te donc nga na longwa nga moko na longwa mpenza na répétition na yebisi bango moni nga nde nakee na oya te nakenda na terme ya mutu te na mema mpe artiste ya groupe sans souci te ndenge président sans souci atikaki
Non, c'est pour tenir président pour déjà Zazala président avant pour tout ça pour ça comme un maréchal. Il y a Zazala déjà président Zazala dans Bambo on a changé la station ma campagne, Azana ba maison na ba ciment qui na ba jeep. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est pour pour ani. Ba ochanga ingana na jeep. Na ba jeep te pour musala. Te za pour musala te président et Azawana pour assumer ba responsabilité. Et Zaki ba blo mutu na fungolo sans se bando ça te pour des choses bando ça lango. Nous a jalouse par rapport na ye na nini. Et ça que simbité na boulot nde na tika bango. Tant tiki bango bengi venanyo na venanyo bino bola la bino OK na bino ni na bino et mérité te ke bosa. Ngai ne na zaki wana bango tout monde balonga longa na baya sima bakutanga wana. Kasi yango benga bango. Na kati wana vie na ngazalanga nanu te. Ngai ne baza ba vie na ngai na te. Ba vie na yo. Do bengi artiste nani yo la artiste nani. Moni ba artiste ozo kanisa wana ba leader na kwena bango. Tika polémique ego kwa buti na rien. Baza ba leader na kwena bango. Ngana etoxika mutu te pe bango basana makamuseno bango. Donc Viviane azaneka Viviane na longanga moko na longana ndenge na nga. Merci maman Viviane na longana na ye na ndenge na ye sans polémique. Wazaki toujours les à côté papa la vie artistique. To côté ce qu'on a kati ya elubu. Maman Viviane, okoza na idée to événement. Ouais pour ça quoi OK. Olamba mali boso na ndawa to bali. Bon nga vraiment nazaki mwana mwasi na kati ya bana mibali. C'est-à-dire na âge déjà ba 12 ans na bana déjà ko lamba mama pe abimia keteka atinga na ba petit na ngai na lambi pe ba lié na kepe na simandaku na buki pe na matembele na saleli bango ba lié na âge à 12 ans déjà na bana déjà ko lamba déjà balakisanga déjà ko lamba. Et quand les autres disent que bah tu as théâtre surtout ba si ba makasité na mamutali ndaku ndaku c'est-à-dire ko kombola ko sala ya ndaku ko lamba ko kombola ko swa ya bana baleki développement bongo ko sa makasité po bolinka manisa kamilai bolingo zara toujours chic trop de bon exception ça ngala ngote ya ba jara wana bazali ya ba jara wana pete bazali ba balamba bazana ba pe balamba te baza bana misala na bandaku bataka mansaka zana ka likolo madame bazali ba pe balinga ngamona lamba pona yoka bien bazana bango elo o maîtriser makasi na lamba bon ngana lamba nyonso nalamba nyonso po na Michel Lenf le grand saoudien partout officiel la carrière nyonso na kota pe na ba tribune na kota oui na lamba bien na kota pe na ba tribune nyonso tout nalamba nyonso nalamba toi na question mo to posaka na yo o répondre sur na suka ba to répondre dans les commentaires na chambre na cuisine na bureau et on est protégé à Calibal. Ah bon? Est-ce que yo répondre bisongo na suka l'autre lié chambre bureau quand je parle du bureau de Moussala Moussala de quoi théâtre salaka na papa salaka na chambre na papa ndenge ka bayebi na kolamba ni ne ka da libala ouais esenga ba exercice belé ba réflexion belé donc l'autre lia non c'est la na présenter la ba maman ba na poto ba balinga bayebi kolamba te po moni émission ya elubu esungaka ba maman ba na ndaku ayebi kolamba ta zo ta balakisa ete musupa botami na ye libanda mboka ayebi tege mboka nanga Congo biloko ni erenyaka na bali congolais na olambele nini yango na sikoyo to présenter bino émission oyo pozo na papier na biki tosaka ngainga ya musaka na mbisi ya moto moko mbisi ya moto moko na ngainga ya musaka po mbisi ya moto moko yango nde ezalaka mpona musaka po atebele barozo azwi Thomson atie na musaka te Thomson ebonga na musaka te mutu mosusu omona azwi soki nini yango mbisi okauka moko boye atie kaka na musaka yango te mbisi ya moto moko nde esalama mpona musaka faut comprendre mpona mwa makeye la prière campagne ya évangélisation eza na nsima na biso awa donc bato bazoprier bikaka makambo ya nzambe moyen mpe todérange bango eza te po église eza na nsima biso mpe tosala mosala na biso. Là je dis un grand merci à Merdine Toya depuis Paris, la référence de Tour Eiffel, et pourquoi pas à Gisèle Labraquinoise, la femme de K. Et sans oublier à Michel Lenf, les grands sauvés partenaires officiels Yakari Sidisu, Michel Lenf, maman, toko ta sur tout le monde a vu comme ça. D'accord, merci. Kitoko. Comme siko na maman oyo, maman Viviane yanga c'est la biso
présentation ya biloko oyo kolamba mama Viviane biloko nano elambami te lakisa biso oyo nini mpo osango ndeni oyo ngai oyo j'espère bato ebele bamama ebe soki olobi ke oyebi ndenge basala ngai te seke okosi eza facile mpona kosala ngai eza ka exemple mpona opesa basalela biso po to gagne temps ngai esalamaka boye ozomona natiki nzete oyo nalongoli kaka juste makasa toye awa oyo eza poivron oyo eza litungulu nasomi na quantité oyo par rapport à biloko na olambela so biloko mpe eza mokie oyo kosomba ya monene te osombi ya mokie litungulu mpe mokie bepise eleka te mpo mona moto mosusu alambi biloko bepise ezomonana ebele oyo eza ndembi so botali bien nasombi yango mokie mpo biloko na biso ezala goût nakolekisa te mpo esala mabe oyo tomate ya mbuma tolia bio eloba nani oyo moya otanga nkombo eza te bato bele balela na bandako vie na nga Dadidi Kambala alinga bio vie na ngai ape maka na kima esika azali toza na mbila yango oyo mbisi na biso yeyo oyo mbisi ya moto moko soki ya mbisi okauka benga yango moto moko sikoyo ndenge eza boye biso tozala toyoka solo na yango soki olambi yango mpe ata moto ana point fo oyokake kuna baolamba moto moko ezalaka tellement goût makasi epesaka mpe saveur bien na légume na yo voilà yango wana toaka na kibe magie toa na muscade toza na ai na biso yango c'est bon maman nga nakokende na côté nakemela eloko ama lilo osombeli nga mais so na remarke ke eloko moko boye oyo fo bato bacomprendre na koya na micro topose oyo question a osala yango nini po Dorcas Mafuta na Afrique du Sud komala kotoma molamba akokaka te amoye ayekolaka awa Dorcas Mafuta c'est-à-dire zwa papier na biki Dorcas Mafuta zwa papier na biki onote na caris nga pena biloko wana pena miso ekimaka eloko so olambi yango ata mundela oliango ata Nigeria oliango ata o aza moto mboka nini oliango basi kitoko bon olamba na pasi Dorcas mpe mosi kitoko wapi minyu pembe mais oui tenga na tula te nga mosi mbi ndenge moko ata c'est bon merci gloire moto fa 3 tika na maman bolanda vraiment ni maman osala pour to bakisa 1+ na auto zangaki koyeba merci.
Maman n'a pas qu'il a nos hommes. Et là au moins ils sont en moni. C'est un peu spécial. Moi tu moto, moi moto. Yango basikola ngoka na mai ya moto. Yango basikola ngoka na mai ya moto. Temezaka ya sika mingi na bawenze nde tosomba yango bongo komona soki ilali ekobimisa mwa kusu ozomona po eza mbisa sika eza ya fresh ozomona yango totiango mwa mai ya moto boye mpo elembisa mpe baposo wana po ntango otiango na biloko ezala bien donc basukola yango nde boye mwa temps yango nazuka mai ya moto oyo natie awa mais okotokisa mpe mai ya moto pembeni osopeli yango il faut quand même mai ya moto kaka ilingo bateka mai ya mbila te ata mai kaka ya pamba osopeli yango awa natie mai ya mbila po togani mwa temps loko eza ya moto
Maman, Oui. on va bien Noya. Naïvi sous pour la seconde fois. Bon, qui maille, t'es vite maille, nous voir qui on expliquer biso pour te comprendre. Moi mai ezaki ya ngai ngai. Ngai ngai faut kotokisa ngo kobwaka mai. Po so otiki yango bongo ngai ozala makasi te mosusu bato mosusu ya baestoma babelaka baestoma moye bali yango ekozala te fo bwaka mai wana nde etikali boye mpe eza nango na mwa ngai nango me ngai ya moke kaka yango natuti yango po so otuti yango te ezala likolo eza vraiment kitoko te mpo na décor quoi asko mbisi na biso tozosukula ye elembi bozoka deya solo ti oyo oza mbisi ya mosaka Mais tout comme le bancaire ezalaka moi keti mpona bapapa oyebi mutu so asalemba na ye bakotikala kokosela ngai makambo batikala kokosela ngai nde eza belekisaka na ofufu bien esoso comprendre yango nandimi te mosu asalemba na ye akomaka olukela manga baraison apolesanga ngai te polesanga ngai non aza ne fatigué ngai esala nango eloko te après kotia mbisi nde so nasi otya mbisi natie mosaka apres natie baepisi tozongisa siko na moto kosala combien de minutes à peu près estimé ndo nde eza boye eumela te 20 minutes eza ebele ko deja mbisi akokaka eza na makila te deja natiako na mai ya moto elembi deja so bomoni poso nango ya daya olemba motu mpe akolia yango boye ngai mpe eza nango deja ya obela tobelisaka baepisi na biso na kati ya supu ebalana so esesangani nango topalie na bango c'est bon kasi natiki wana bula ngoma nakoya lisusu na ero esengeli voilà auch als
la spécialité la maison mon avec Miss Moni et comme ce qu'on attend oyo monoko alors les musicaux et ça résultat il y a recette pour Miss Moni oui propriété l'ambeleli et Moni mais mon ce qu'on donne toloba merci vraiment la nene vous avez belé na ba télévision na bino kolanda nene maman Viviane Alambi et comme ce qu'on attend oyo a présenté biso finalité et loko utu kolambi la biso là je dis un grand merci à toi mon vieux propre Olemi Biflash de Luka la charge de Luka la babium to simbiango kalaming te kare si biso na 4 Luka la juste là pour 3 jours mais na 3 jours kana 4 Luka na zalawana sans oublier ni Shakangebe ni grande sœur propre et ya batu ya Olemi Biflash na 4 Luka la kare si biso na la fin du mois déjà ya mois oyo kaka na zalawana et la carte locale maman olambi ça ba obamoni ba couter la vidéo à la souka mais qu'un peu pour expliquer biso par rapport au san bon tozaki na ngai tozaki na mbisi ya moto moko tozaki na tomate tozaki na litungulu ndembi céleri muscade tozaki pe na kib mangi na biso yango ndo moni esali ba biloko nyonso ebima kitoko boye juste après moni d'invité les invités sont là basi toko bonjour maman Kombonani moi c'est Choupette Yoka oui pour votre information toutes les trois que vous voyez ce sont des chroniqueuses Kalami Nité Kari Sibiso Pesa Bino Bango
botala mpena bango nde botalaka yesi biso nde bozotala mpe mikolo grâce moi ça pembe bango mpe kala mingi te boyamba bango bazala vraiment bienvenu na bandako na bino. Maman, bonjour. Bonjour. Kombo? Sabrina Issa. Sabrina Issa, moi c'est Kitoko. Maman, Kombo? Déborah Issa. Donc vous êtes de la même famille? Issa. Ok, est-ce que par rapport à l'année vous avez invité, bien que vous êtes aussi des chroniqueurs, mais les lots, vous pouvez prendre vos dévisiter. Est-ce que ceux qui vous livrent, vous pouvez c'est vraiment résultat, moko. Oui, surtout mais qui donc ça va, vous avez un résultat, nous besoin. Maman, vous pouvez faire résultat. Bien sûr. Vous pouvez ça. Constater au talent, mais mère, toko sarara. Ça résultat. Yo, no clair, yo so no lié ici, bito, yo ça c'est ici. Bon, dans côté la biso, Tomoni, maman ne se passe kuna. Maman, bonjour. Bonjour papa. Maman, Kombo. Kombo na nga Nene Issa, mwasi pembe mwasi mbijiba o balanda fa internet babona ka Nene Issa. Iyo le lubu ya mama Viviane. Maman Issa na ligwa maman Viviane. Ce qui voulait bi ma bébé ça biso. En tout cas c'est bi ma bena oluba. Mais pour na nga bena biki elambeli o balambe. Po biso pe na kini pe ba mama so balekisa so ndengo olambe. Kitoko sikoyo tolobi ofo toloba munoko pesa elo eloba soki munoko esi siko loba nde siko tokopesa tokopesa résultat na biso tokopesa dernière phrase dernier mot quoi pour na émission ya lelo. Bon appétit à tous. Merci na yo pe lokola. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.